kobebisa te kobebisa te nzela ya koyekola kobebisa te nzela ya kelasi moi bench ka ndezalaka nalingai na profiter de l'occasion natangela bino manière à l'égard du livre. Alors ils en la page 35 ils en article 35 ils en mouké mais en makasi mabe. Donc voilà, le livre étant le meilleur ami, il faut le traiter avec des égards. Livre est un meilleur ami. Moninga malamu ezali moninga oyo kaka moninga oyo considéraka oyo kaka ba conseil na ye oyo lingaka siko balobi buku ezali pe moninga malamu parce que ezali na ba conseil ezali na boyebi na kati ya buku batiaka boyebi ya ndenge na ndenge. Alors tant ezali na buku mo ezali na boyebi ezali na ma information, il faut battre yango malamu lokola moninga na yo malamu. Parce que de temps à autre, on a besoin au Kati kuna, autant la moba conseil beaucoup que ça yo, autant la moba connaissance nous ils ont pouvoir pour y permettre yo okola kamale malem. Et puis ne pas plier ces pages. Place à moi on a vraiment na gumba qui na biké to na réflexe mo ya gumba pour na otanga mbangu. Mais ezali netika zo nga netika zo gumba mutu. Na zio ngova netika zo gumba mutu. Ni gumba it. Donc gumba ya ngona na lecture na ngai après. Autant un livre, autant un livre, il faut protéger sa couverture pour éviter de l'abîmer et d'en causer un vieillissement précoce. La couverture, déjà, tu as aussi sa présentation, on a aussi ce livre, on a peut-être plastifié pour protéger la couverture, pour aider et où la moi tango molai.